venanga ngiama ngana fanatique maison mère na umeli na makambo fort na lingago mingi musique na biso nde tobetaka tokenika ndenge wana babilo ko mokotsa kotsa na kata ndula ngo mobebisa donc biso ba fanatique to mona solo ka malonga te oyo yozo produit pona biso donc conseil ngana ko pesa yo etake vie pour yoza star o biso to landaka to sonela ka yo ba kambe to lo rapport la ko mo wenge ba blague ko mokota na wenge ba to ko mo yana ba na wenge wana et comme les to ko ça ndi ba G donc j'ai baby zonga pena esprit oyo za kalonga etake de la forêt etake fanatique na on fait yo kan. V à la vie na biso tout, nga le laver fort. V a tiré sentiment, a tiré comme maman. Bato ba pembe na ba concert et que ndenge vermo ki na musique wana ba fara wana. Yango wana ti. A doser. Petit wana ya Brazzaville za bien na ya matakano rapide zo nga Brazza. A tiré lo bese na ba ya musu ba travailler na wenge. Merci beaucoup. Salut Nabilon Soto, vous c'est la Ramakasi na www.cleboa.com. C'est bien Freddy Akimbe, le petit frère propre à Onge Akimbe, Moninga Yannick Tantudi Weber, Moninga Yannick Nzanga Remeyang, Platini Chipamba, Chancel Mbemba 2010. Bientôt, Tozoé Bamasolo Nenga Kende et Kovo V24 à l'international. De la nation, un bon tonton l'homme invisible, immonable tonton Banda. Papi Gene, Pichumanga, 5 kitoko, non surtout. Lelo, na tambouli, na bimi, na terrain, na lukana eba. Qu'est-ce qui s'est passé hier? La répétition, il y a le roi de la forêt, donc na maison mère, Makambo et Baloé, les cas qui kuna, tout le monde qui DJ ou Ayemba, Foumoua Pouela. Ça dit avant, on a tout le monde qui déjà, tout le monde qui d'abord Fabrigas Ayaki wana, Aki Kopé ça vient naé, album naé, Antidote na Poison. Et hier, Erok Salasiko qui DJ Foumoua Pouela Ayaki. Asali peut tester et les cas les cas qui wana maintenant il bapé pour ba fanatique maison mais zaka ba o bazaka na kati ya la zambate wana en tout cas muta contredire nga azate zaka ba o bazaka kati ça dit batu soupe ba na ba banda soupe ba fanda na ba télévision soupe ba partout dans le monde bala ne la wenge musique maison mère mais na kita sur le terrain na tout na batunyo surtout ba vie na bango. Point de vue na bango o na oyeba soki egoleka ndenge nini. Merci à toi Herman Amporio na famille munene Freddy Ndombasi Emando Freddy Mayasi Emma Mayasi Isabelle Mayasi Pex Mayasi et bango nyoso baza bandeko ya Ndombasi Mayasi. Ndombasi Mayasi, merci à toi et merci à toi Lino Konde Benoît 16 Mungbande Angola. Ngwane Angola Junior Touareg Joe Mosengo na Lyon mima wetu mbale belé sou mima wetu yona bela dinganga totala comme ça tokuta na suka kwa kitoko mbote ndeko Mbote tata ouais to monio na nzela ozolekana mais DJ oyema fu moi pour la lelo akei ko sala test na maison mère pona yo oza congolais Weranson sora vie yo moni yo ko pesa afinoni. Bon, nga avis nga vraiment pour la Nekouana en tant que fanatique à maison mère vraiment fanatique à Vinson et je les salue d'abord mais Nekouana fuma mouelawana abete loko na etoyo kiango e kangi pe to binyango bon a préféré moko aya na nzungu ma famille wana nzungu ma famille maison mère wana pour ba msu to mone bongo ba ya ba longoli même bilamba ba pupoli mais lelo to mone ba kokite li dushu ezalaka na o kalonjatika o biso ba fanatique to lukaka ni mateka moko finikango est-ce que akoko kango soka kokita oyi biso nini par après pour wana biso to bezana ngo maison mère affrontement ezalaka wana ya kokango pour biso to lukani bato esprit waza un esprit wenge mais sa maison mère talaka Vinson nazana vraiment na habité yazaki leader na ndenge ne maesco chez leader des leaders là ça n'engage que lui pour na yo soki DJ wana koti na maison mère ezango bien bon eza vie na yaza mukolo asali choix na ye mso moni ye moko pazo kokate ba ye kaka pa vie
afula ninga mesana ofula bango afula et peut-être afuli akei mais ya ba fuli akomi kuna lobi aloba ba n'importe quoi yo ça la test to landi total ka biso tout tozela ngonga ngona ba bitu wana total ndeko na biso trésor lumière ninga laksara bango total liep ninga bayaka na ba maloba bien tozotala évolution pour mususu ayaki pe omoni to tikelier disque awa mais fumbwa kaka est-ce que akokoka ya lo bébé problème ezaka yango wana est-ce que akokoka vraiment ya lo bébé ce qui akokoka biso tozelaka toyoka eli susu dans les bons dans les bons vraiment donc et bien là le bavomé zati dans les bons boyoka mais affrontement de ça qui lobby entre DJ na Lobeso vraiment koka quitté bon il y a le bébé na ndule na concert to na rap ba titi ne wana vraiment wana pe concert na opesa ya akwera be esprit au moneti mutamukile yaki alongole lamba popoli banini ya le bébé akweka mais eto yoki siko fumbwa vraiment fumbo monike elo mo eleka ki fumbo ezate jusque là to obi na fumbwa ce qui DJ a ici esprit wana vraiment na sekili susu mais na yebi confiance ezana no shia le bébé po to yebi kaka ndeko wana ayi wana fuma mwile kangaki est-ce que obwake la biso kuni ko kangali susu mbote ndeko mbote papa tomoni wa ozana nzela utemina bitese ozo mécanicien to nini mais oyokai déjà sango ya DJ oya yemba fuma poela a ke ko sa test na maison mère oui na yoka yango siko ba msuba lobike no DJ na asaki ali nze munayo ya betaki déjà essayer de ça qui kunda qui pe album est belé na Kinshasa mais Léoné a ça là test na maison mère yo point de vue na au point de vue na par rapport que yemo na nze moneta nga yemba yango alobaki déjà moi trop que nze monaye beti bien pe bato et belé ba apprécier yango et beti bien mais tout ça surpris tout le monde comme ba moi qui test na maison mère bon to éviter ce qui idée na eza nini bon yemo aza mukolo aibi wazo sala ko kepe na maison mère peut-être même si il sous visibilité pour naïe pour abakisa peut-être au aoluka ils ma bête c'est quoi ndenge za kaka que msuba lobike yé déjà na lobeso zo kokalisute na ebité ce côté là qui répétition on est na talagité mais lobeso aza grand animateur donc so ba bosser ba mi balé j'espère il est bien ko bosser bango mi balé on est par rapport ya qui DJ na ninga beta qui faut moi pour là tonner mais so la del ba DJ ni inspiration na bango izaka presque né mona ba animateur soit à travailler en animation à boire animalam si a yé na animation a ebi po ani a na animation pour so ra ina so ra ndenga ina animation a ebi le pourquoi ina animation so ezaki bongo talinga ya peut-être chanter na chanter alanga kokate na animation da moniki akokoka yango ayi wana to pesi ka chance mbote ndeko mbote tout le monde a liboso alpong na bino na habité so ka sango ya DJ o ya yemba fumo po la akoti akino sa test na maison mère na ebe ngo na yoka ma solo na nyuso et puis na tala yo na TV voilà le ko ta ki on a TV na habité moi point de vue na yo est-ce que c'est possible à côté na maison mère ou yo opé ça point de vue non so c'est pe nango bien ezamabe ils ont mabé puisque il a DJ maintenant on comprend était sur wera ceux qui a joué ni au moins n'importe qui na gato orchestre ça no bébé ça no bon orchestre et ça la raté fallait tikaye a évoluer la musique na yé a la musique typique pour batunyo se pour que non maintenant dernièrement za na kikuiti to za na kikuiti mais batunyo se kikuiti ba arrêter nango la Arthur wera sali donc ça mabé pendant atikaye azongisa place ya outil a continuer à évoluer la musique na DJ wana ko beta mais le rôle a ekotala le roi de la forêt a le préféré pe à ça la test na maison mère ba pesi pe ba meki ko essayer ko comparer na lobeso mais a binisiper ba na maison mère pe ba bini mais comment fait-il bino bo mona ko mabe et ça mabe puisque as DJ il faut continuer la musique na mais on comprend que ni wera a juillet et puis a bini la table mais c'est pas tout bon et la musique typique le DJ peut baser na style na bongo musique typique et pe na ni nango mais donc j'ai pas compris ni wera à retenir rien dans orchestre bon pendant nga de maison mère ils ont rechuté ils ont rechuté penda j'étais ni yo pe msusu à niveau de commis to comment ça na ba DJ c'est normal ba animateur pe baza ba DJ non
net exina bayaki maison mère bayaka kosala ka mrima ye wana aza susu te ye pe oya amrima pe kaka mpona nga namoni aye kosala mrima na maison mère aye na mrima na ye ti ntango moko bomona alimwe de wana eza bamrima aye ko mrima maison mère. Mbote ndeko. Mbote papa. Ndeko langa te okuta o liboso lupangu na ebite soko kai sango ya lobi ke DJ Oyemba Fumwa Puela akino sa test na maison mère. Na yoka ki yango mais c'est pas lango te. Il fera ça bablo on a ça kuna na Brazzaville. Et ça coûte bien par rapport à ndinga na maison mère. Donc niveau na yé vraiment maison mère eza place te. Niveau na en place idée tandis que ba menga ye ko benga lobeso pe acha moi voix côté wana moi affrontement mais lobeso ko quitter. Bon musique oyo lobeta na oyo fuma mo lezo beta eza différent. Donc façon na yero boaka na ndenge lobeso ko boaka donc ego simba karate. Niveau ne pena na maison mais ezo simba donc net pour ngai ta ke fanatique maison mais ala en place te. Yo po na yo test na maison mère Fumwa Puela kata maison mère au Simbate comme tu vas blague ba commencer na wenge ba commencer na wenge donc yango te mais quand on pesa non le roi de la forêt conseille l'état qui est fanatique à maison mère l'état qui est congolais perso kolobani venanga ngiama ngana fanatique à maison mère na umeli na makambo fort na lingago mingi musique na biso nde to betaka to kenika ndenge wana babilo ko mo kotsa na kata ndula ngo mo bebisa donc biso ba fanatique do mo na solo ka malonga te oyo yozo produit pona biso donc conseil ngana ko pesa yo etake vie po yoza star o biso to landaka to sonela ka yo ba kambe to lo rapport ko mo wenge ba blague ko mo kota na wenge ba to ko mo yana ba na wenge wana e ko mi to ko mo sa ndi ba G donc G baby zonga pena esprit oyo za kalonga etake kwa de la forêt etake fanatique na on fait yo kan mbote ndeko langa mbote presse. Tukutio awa bozozo mpepe na sanzete lobby na répétition ya maison mère DJ Oyemba Fumwa Puela akeno sa test kuna na epte so yo kakiango. Oui na yoka kiango na so na tele écran na yoka kiango isale nga pasi mabe pasi na ndeni a to comprendre ka wenge beba nango depuis bive na biso cheta kenda mouvement lala ta kuté ko mafulu ba biasi ba mo ya avancer mo ba sene 2 semaines akei o msane DJ na Brazza aye donc na oye batise soki vie eza nini nazo ebati bino batakati emso oye ba nili solo ndé kende mais mutu aye ko sa test na ye est-ce que il faut ba pona bato ba kozwa na bato ba kozwa te vraiment ndule ba musique ndule ba DJ na ndule o biso ko mission yo la musique typique est différent webi eye eto dota wenge awa DJ mo ta zaka na kala mais to mona ba DJ ba kota makambango ya de la musique ba Nigeria ba beta kuna ya ko binsa ba ba ya kuna musique typique atika ba ko musique typique eza authenticité auto luka fa continuer ba couplet décalé na ya beta na Brazza a continuer musique typique atika ba lobeso atika la ba Diego ba bosser ya atika la musique typique ya ba DJ kuna donc na biti atika lobeso tandis que ya zu lobeso tie lobeso contre mi lobeso lobi a monanité mais to me ça dans histoire wana oh moi na bien sûr ya ka pila bongo aye na loyenge ba nganga na ye ba boke ba maili ko ba podium suka na suka 2 semaines ba tirer les bords à travailler nzadi Tigre a confirmé donc musique typique et tika musique typique voir goût ba mission musu ba ko raté e boka ye DJ aye manze monya balonga garçon yo tanga komwa Fumwa Puela ve voilà Brazza to na Kinshasa et kangaki ba album tout na Congo ve suka na nzadi amoda ko ba faire te a perdre monta perdre comme finga ne subatu donc ti aeki na luka so ene cop na luka la garantie ba donc Brazza po yenge comme na bongo pesa non le roi de la forêt avinayo pour yé pas otala yo na minute okoloba na le roi de la forêt ve ala ve na biso tout ngale la ve fort ve ati sentiment ati comme maman bato ba pembe na ba concert et que ndenge vermo ki na musique wana ba fara wana yango wana ti a doser petit wana ya Brazzaville a bien na ya matakano rapide azonga Brazza ati ya lobese na ba ya musu ba travailler na wenge merci beaucoup mbote ndeko longa mbote ndeko na yebi bino ba maître mécanicien bo s'intéresser un peu plus na maramba wenge musique à maison mère DJ Oyemba Fumwa Puela qui non ça test na maison mère point de vue no monero zandeni bon pour nangai na sepelité pour asalaki déjà beteki déjà album na ye et kangi pe cartonné pe alongwe na orchestre na ye
pour que kota na orchestre mutu. Il fallait à continuer quand l'orchestre n'est. Conseil na opesa bon. Le quoi a déjà accueilli à cause on a le souhaité donc à Kendeka to PC ba chance à évoluer bien. Ok, merci. Mbote ndeko. Ouais, mbote papa. Tomoni awa sangomoko et panzani ndenge bato bazolo bakino DJ Oyayemba pour moi pour là lelo aza na maison mère ayo sa test na maison mère le temps que congolais yo monondé. Bon franchement j'ai noa a gafé na sens nini anyati bon et betami et tant que quinoa to santa ki pena donc na veille tout on a période tout ya festivité on a ya bonne année bon ne muté niata ki na terre betaki à perdre yemoro a ke ko kota sous na maison mère franchement ko to penza donc a déraisonner ce qui va tinda ki kota maison ba tinda ki a l'orchestre va faire comprendre qu'à déraisonner donc à raisonner bien tes places il fallait caravanda à bouler à niata sous deuxième bord peut-être que Simba donc franchement place on a soli mabé fallait pas mais yozoba il fallait pas tandis que na lobeso le ba misi lobeso il lobeso kokité il y a beti makas ko le lobeso bon lobeso ça jeune moko boye on a solo temps que fanatique à maison mère donc fanatique pendant la maison mère to banda maison mère depuis 1997 ti les autres ça dans la maison mère donc nakolo ba jamais mabé à maison mère vous comprenez tant dans le jeune on a des raisonner c'est-à-dire quoi l'obeso nenga za la message dans ba fondement donc yé message là so botali koya ba animateur sur la maison mère ba ça bon toujours fondement dans l'obeso mais au finish l'obeso a raison vous comprenez surtout si un exemple non il y a moi na ngiringiri wana moi na ngiringi ayaka abula logola jour ayaka la podium ataka moi luenge mo na podium banini moi lobeso iseneti ba ko banga mais par après yange masali moi test atire les distes mobimba petit sarana to mona la bisonyoso afutaki na été mais pression va compender à maison mère zagité au finish lobeso a gagné kaka po nini yemo a chepo akimi donc petso la paix moto Kinshasa bien ngote akokati Gikele motema bongo ya Marie-Louise Gadi maman na biso et Paola Schengen maman na Prince Kovo VV kaka l'international Kovo VV kaka l'international mima wetu bela dinganga tala leloyo ba vie du public yangoyo mutu mutapesi point de vue na lobby si mutu te na lobby ne pe loba buite ezaka ande mutu mutapesi point de vue yango to lobara ming qui note les propos tenus dans cette émission concernent que yele talika bango mo karabiso vraiment venanga Merlin Bao Eric Maindo pourquoi pas na Yori Gongobila oui musique à maison mère msuba le bapesi na le roi de la forêt conseil msuba le maison mère na biso maison tout ça ndeni venanga Merlin Bao merci à toi na nyonso tozo sala et pourquoi pas na yope mususu muto na mona trop venanga Merlin Bao Eric Maindo Rigongo Bila de la nation tonton Mandalom invisible toromina suka biso dara msala akiti na terrain bomboyo ki batu boyoki ne balobi en tout cas naza na muto au contredire nga wana te muto mutapesi ba vie na e donc nga na lobi si mutu te na tika micro na nga na fungolika caméra ya Herman Ampoyo muto lobi na ndenge na e quoi Merlin Bao Rigongo Bila tellement boza ba vie na ngai Mungbandi Angola Lino Konde Benoît 16 na yope msusu muto na lingaka mingi ona benga mingi gikele vena ngai e ndombasi mayasi emana poyo po ni te na okenanga po edi akimbe manager na nga privé ake tout bye.